Bonjour les sous na balandi. Il y a émission na biso Diaspora Debout. Ngai Wabino, leader ya Diaspora Debout. Na esusu liboso na bino to solola. Pona makambo oyo ezoleka na mboka na biso République démocratique du Congo. Surtout pona makambo ya état de siège oyo président na biso auti ko détecter na niveau ya est na Uturi pe na nord Kivu. Yango na lisusu to solola to yeba ko partager to pesa na ba idée to yeba nini sengeli to sala ndenge nini sengeli mboka na biso etambola. Ya solo ngai moko na bino leader ya Diaspora Debout kombo nanga Anderson Bala Pabo. Na fandi na Afrique du Sud na Cape Town. Merci na balandi nyonso oyo baza kolanda biso, oyo baza kobenga mpona kopesa biso conseil ba idée na bango, toza kosepela na ba oyo nyonso baza kosoutenir émission oyo pe bazo soutenir biso. Premier sujet na biso ezali nini? Premier sujet na biso ezali kaka likambo ya Est. Likambo ya Est ebandi banda tango ya fin ya pouvoir ya Mobutu nde likambo ya Est ebandi. Kabila papa oyo tobengi Muze na Afidel baye po babengana Mobutu. Le 17 mai 97 Mobutu akimi bango Afidel bakoti. Bazui pouvoir papa na biso Etienne Tshisekedi oyo tozobenga super héros national ake kokutana na moninga na ye Kabila oyo tobengi Muze basolola ba Rwandais ba empêché balobi ye akutana na Kabila te azongi asali conférence de presse a expliqué na peuple congolais pe na mokili mobimba akendaki po akutana na ndeko na ye Muze Kabila mais amoni bilongi moko bilongi yana eza ya biso te eza ya ba étranger nde asengaki na Muze na Kabila lobi bato ba soutenir yo eza malamu ba soutenir yo mais tosenga bango fartir tofuta bango oyo esengeli na soutien ba soutenir po tobengana Mobutu tofuta bango oyo ezali parti na bango oyo bango bakosenga bazonga mboka na bango ebongo biso bana ya mboka tofanda na mesa moko toyeba koyokana mpona évolution ya mboka na biso pe ya pepe na biso. Muze Kabila boyi ayebisi papa Etienne Tshisekedi ke bato nga na ye na bango bazali ba Congolais bazali ba Rwandais te. Papa Etienne Tshisekedi super héros national na biso leader na biso Maximu alobi toko accepter te na mboka na biso bapaya bazwa esika nde biso pepe Congolais pe IDPS totelemaka mpona kobundisa Muze Kabila. Muze Kabila aye ko comprendre que bapaya oyo ayaki na bango bakomi kosalele complot po baboma ye bazwa pouvoir nde Muze Kabila aye kobengana bango. Na kobengana bango abengani bango nde ebotaki guerre oyo toyebi tokangaka ba rebelle na maboko biso ba Congolais surtout bana ya Tchango ba rebelle tozwaka bango lokola banguba pepe Congolais kangaka bango asalaka démonstration ya force mpona kokanga ba rebelle oyo bakataka biso courant na inga papa na biso wendo kosola yeba tozangi mai solo tozangi courant solo likolo ya banyangala kata wana bato nyonso bayebi yango ne ba rebelle ba Rwandais ba étranger bakimaki lokola
Mouzasa déclaraki bango lokola ba Congolais. Bakenda kite nde bakei kosala rébellion na este mususu Jean-Pierre Mbemba abimi na koto ya Équateur na soutien ya président Museveni a soutenaki Jean-Pierre Mbemba. Toyebi guerre ya ba Rwandais na ba Ougandais na territoire na biso congolais ndenge pepe na biso congolais akufaki. Ba Rwandais babundisi Mouzé Kabila. Papa na biso Etienne Tshisekedi wa munu baye kosala déclaration alobi nini? Alobi soki monguna akomeli yo na porte ya ndako na yo babundaka lisusu na monguna te po biloko no ya ndako ekobeba mwasi na bana na yo bakokufa banegosiaka po monguna bima na malembe. Yangwana Papa Etienne Tshisekedi atambolaki na communauté internationale partout na mokili po na kosenga dialogue oyo ememaki biso na Sun City. Mais avant Sun City eyo salaki Mouzé Kabila papa na biso na politique na mabe oyo azalaki nango abebisi relation na biso na ba communauté internationale na Afrique, na Europe, Amérique, partout nde eyaki komema ye na liwa na gestion na ye ya mabe pe na politique na ye ya mabe oyo azalaki na yango. Nde na Sun City toyokende na dialogue pe tozwi boyokani toyokani entre ba politiciens nyonso ya peuple congolais. Toyo kobimisa 1+4. 1+4 tango ebimi transition il y a 2 ans, mais lokola bango ba respectaki te ba memi transition il y a 4 ans. Banda 2002 tina 2006 nde toyokende na élection. Mais lokola Kabila Kanambe azalaki na mission na ye ya ko déstabiliser République démocratique du Congo. Nde ba créer M23. Ba créer ba regroupement ebele ya ba rebelle na est pour na ko détruire ko boma peuple congolais, complot na ba multinational na ba impérialiste pour na ko boma peuple na biso. Le loyo tozo compter plus de 12 millions. Il y a massacre, il y a peuple congolais, bah koufi. Plus de 6 millions. Il y a ba maman na biso, il y a ba ndeko na biso ya basi oyo bazali violé kaka na est wana. Kabila Kanambe asali ba jena batu na ye. Na 2016 il fallait qu'il élection salama. Kabila attribué biso a mis élection et au salama na pression ya peuple congolais. Na pression ya bana IDPS, na pression ya ba Tshisekedi, na pression ya ba diaspora debout. Nde 2018 élection et au salama na kati ya élection wana Kabila pesi biso victoire na biso na pasi mais ayibi biso majorité parlementaire pour azwa moyen ya kozala kaka misu na ye ezala kaka na Congo. Mais na ezala kaka pour na ko empêcher président oyo alekaki président Félix Tshisekedi Tshilombo oyo aganyaki élection ya 2018. Président na biso Félix lokola azalaki mayele très sage atali alobi nazwi pouvoir mais na perdre majorité nasala nini abengi bango tosangana tosala coalition pour na intérêt ya peuple congolais pour na koluka kimia na kimia wana au président na biso Félix alukaki ye a raisonnaki que to travailler par coalition mais bango bata FCC bango ba travailler par cohabitation ba boy coalition bazo travailler na kombo ya coalition
même sala na bango eza na cohabitation. Batie président Félix Bakal, président Félix akena Est, atamboli Europe, Amérique, Afrique, atamboli na Asie, pour na koluka solution ya peuple congolais, koluka kimia na Est, mais lokola azaki na FCC, o bazalaki majorité. Batrahi, baboy kimia ekota, travailler na ba rebelle. Bateki plan, il y a FARDC soit sali plan. Il y a koluka pona ko dégager ba rebelle, ba roba okeni bateki. Ce qui FARDC a changé tenue. Marque ya tenue mususu. Lobi okomona na est ba rebelle wana balati même tenue na FARDC na biso. Président na biso lokola za visionnaire aigle amona ka musika. Atali à lobi peuple bolingi nini biso peuple tolobi tolingi divorce ya FCC cash. Président amemi mboka na consultation oyo asalaki pendant 1 mois avant wana asali discours ya 6 minutes oyo eningisaki mokili mobimba na consultation oyo akonsultaki batu plus de 96% ya batu oyo président yambaki na moment consultation ba déclaraki kaka divorce. Président akata alliance wana akata coalition wana na suka président aye akati coalition pour na intérêt ya peuple congolais. Président a déclaré à Sengi na ba député alobi naza na 2 décisions. Première décision, non c'est dans la bino, bopé sangai majorité. Ce qui bopé sangai majorité te, na okende la deuxième décision, na ko dissoudre ou ezali parlement. Ba député na biso conscience sali, ba pesi président na biso majorité. Na majorité wana ne toyeko kwisa bureau ya Mabunda o ezalaki bureau ya liboso o ezalaki Assemblée nationale. Nde to kokwisa gouvernement ya Ilukamba ekwei pe to kwisi bureau ya Sénat ya papa na biso Tambwe Mwamba. Nde to yo kende ko bimisa gouvernement oyo to bengi gouvernement ya ba wario, gouvernement ya peuple d'abord, gouvernement oya biso peuple congolais ya premier ministre Sam Lokonde o biso nyoso tozo soutenir biso nyoso toza sima na yango. Priorité ya gouvernement o ezalaki vie sociale pe na este kobongisa ba élection ya 2023 ko pesa peuple carte identité comme ma pays na recensement peut stabiliser classe politique diplomatie pe makambo nyonso o ezalaki pona intérêt ya peuple. Mais président moni ndenge bana ya este bazali kokufa bazali kolela bazangi kimia président lobi avant to prota na makambo susu priorité na biso ya liboso na gouvernement ozali totia kimia na este. Nde président aye ko détecter o ezali l'état de siège na kati ya este na ville ya Uturi pe na nord Kivu. Nde atinzi FARDC armée na biso eye kokende kuna pona koluka kotia kimia. Mais problème nini oyo biso tozomona na classe ya ba politicien na biso na classe politique na biso médiocre. Tomoni bato mosusu bakomi kotelemela oyo ezali état de siège. Toyebi te balingi nini ya solo bazali bandoki ya Congo. Tomoni oyo ezali lisanga bonganga oyo baza
ensemble Martin Fayulu Mozito basali déclaration pour na kotelemela état de siège où ils ont pu luka kopesa sa solution na mboka na biso République démocratique du Congo pour bana este bazwa kimia guerre ainsi là bango batelemeli baza bandoki mais proposition ni bango bapesi proposition ezate kaka kotelemela tomoni lusha batelemeli décision au balingi ya moté tomoni ba général mosusu ba officier mosusu na armée bazotelemela o ezali décision o ezali décision o ya président na biso atie o a détecté na este o ezali ya état de siège pona nini po ba mesana na mbongo ba mesana na kopi na kolia na este na makila ya bana Congo ezotanga na este bango baliaka po bango bazali na kati ya complot wana balingi te bana este bazwa kimia balingi te bana este basepela kasi lokola président na biso alingi peuple congolais aza na posa ya kimia ekota dans tous les 4 coins ya République démocratique du Congo. En tout cas état de siège ekosala musala pe bana este bakosepela toza ko assurer na bana este même na bato bazotia tembe 2 mois eza ebele avant le 30 juin ya jour to fetaka indépendance na biso este wana kimie kokota ba rebelle bakosila banguna nyonso ya Congo bakozanga bisika ya kokende to kokanga bango lokola bambinzo naza ko assurer bino peuple congolais ondima to ondima te oboya to oboya te mais 2 mois eza ebele avant le 30 juin bino moko bokomona et armée na biso FARDC à mettre tout le monde d'accord et banguna bokoyoka sodi tomoni ndenge bozoloba tomoni ndenge bozali koluka kokosa peuple congolais mpona kotia confusion mpona kobebisa mitema ya peuple congolais kasi bokolonga te état de siège nde yango et FARDC a frappé fort bako patrouiller partout na est wana ba avion de guerre eza déjà ba hélicoptère ya guerre eza déjà bako kota partout si na ba lieu fond o ezali ya Zamba ya est na ba village natal partout RDC ko patrouiller est wana mobimba pe est bazozwa kimia bana est déjà tu as vu que tozo solo la bozo benga biso pona koyebisa biso banda armée oyo président tindaki baza dia makuna est mwa kimia ezali bozolala malamu bozolamuka malamu bozalaka na kimia na bozanango et confiance na armée na biso nyonso peuple congolais bana ya Bakongo ya Kinshasa ya Bandundu ya Kasai ya Katanga partout biso nyonso tozala uni to soutenir FARDC pona kimia ya est biso nyonso tozala bon moko to soutenir gouvernement na biso ya sika ya Sam Lokonde pe président na biso Fatih Berton peuple congolais bon moko nde kosala biso force na bon moko nde tokolonga banguna tozosenga na peuple nyonso tozala bon moko tozala na souci ya mboka na biso toyoka makambo banguna na biso bazoloba te tala lokola journaliste oyo biso to respectaka ba mama moi to take mingi ezali te mama Paulette yozoloba président Mobutu akufa président Mouzé Kabila akufa Congo kontinaka soki lelo Fachi akufi Congo ko stopper te Congo ko continuer kaka makanisi nini ya mabe wana
makanisini ya mabe wana est-ce que ya solo ozali être humain? Est-ce que ya solo oza na mobali oza na bana? Est-ce que yo oza sir soki mobali na yo akufi to bana na yo bakufi okozala na kimia ya kovivre malamu na se ya moya ya bana mokili? Na famille toyebi mutu oyo azali espoir ya famille oyo abikisaka famille oyo asungaka famille na ka ya pasi na taba problème soki mutu wana kufi oyebi na ba famille ndenge nini balelaka ebongo oyo azali solution na biso ya République démocratique du Congo oyo azakaka na souci ya kopesa kimia na este wana mobimba sikoyo yozolinga to perdre oyo ezali espoir na biso oyo nzambe apesi biso Josué na biso oyo amemi biso akotisi biso na terre promise parce que tokoti na terre promise oyo couple bulo bayemba Jérusalem mboka ya sika etongami mpona babulami kolela te pasi te minyoko te na mboka yango tozwa kokende boyebi nzembo yango bino nyonso yango oyo mboka yango tokende République démocratique du Congo Jérusalem mboka ya sika yango oyo président Fatou Beton aye mpona kosala mpona kotonga na gouvernement na ye ya premier ministre Sam Lokonde tokoyeba nzembo ya Jérusalem mboka ya sika etongami mpona babulami kolela te o pasi te o minyoko te o mboka yango nakokende mboka yango tokomi kokende Jérusalem. Merci na Fatou Beton na musala ozosala. Mama Paulette leka lisusu na ba chaîne osenga président république pardon osenga pe na peuple congolais eza lokola o manqué peuple congolais nyonso o ba votaki Félix Antoine Tshisekedi oyo bandimaki azala président leka osenga pardon toyebi ke président nde mutu alakaki bana este ke akoya kofanda kuna mais yeba stratégie échangeaka stratégie échangeaka soki achange stratégie mpona kopesa bana este solution tokoki kotelemela stratégie oyo achange te achange stratégie bastratégie mingi oyo asalaki toyebi ke na alliance na coalition ya FCC Cage batraître bazalaki ebele batrahisaki mais achange stratégie na place yake nafanda kuna azoluka solution moko ya rapide po bana este bazwa kimia yango wana tozosenga na peuple congolais nyonso ya mokili mobimba biso nyonso toya totia maboko bakretien nyonso ya mokili mobimba bisika bozosambela baeglise nyonso corps ya Christ local bakretien nyonso tozwa ta ya kobondela mpona mboka na biso République démocratique du Congo nzambe azala na FARDC na biso azala na police apesa makasi po FARDC balonga bakoka kotia kimia na est. État de siège elingi koloba nini? État de siège elingi koloba makambo toza na état d'urgence babenga eza état d'urgence oyo armée nde azwi possession ya nyonso provisoirement ti kimia ekokota nde armée akozongisa baposte nyonso na bato oyo bazali kotravaille to na bapoliticien to na peuple lokola gouverneur ya Kivu to ba gouverneur ya place oyo état de siège ezali balongoli bango batie oyo ezali basoda soda oyo ezali lieutenant Luboya Kashama félicitations na yo tolingi ozala honnête ozala constant pona musala oyo batie yo ya ko remplacer oyo ezali gouverneur ya Nord Kivu
Pe na bato nyonso boko travailler na bango. Même ezali ba chef du quartier. Partout, il faut ba soldat de bazwa. Bisika wana, ba bourgmestre. Ba soldat de bazwa bisika wana. Merci Fati parce que le moli ba officiel nyonso ba travailler ki na Kabila o changer bango. O tie ba officier ya sika oyo ya biso ba outil formation. Po bango nanu ba koti na cop ya ba miyibité, nanu ba koti na cop ya Kabila te. Nazo répondre na maman Olive. Bosali 18 ans. Bosali eloko te. Fanda kimia maman Olive. Fanda kimia. Oza dignité ya kotombola ngongo na yo ya koloba. Kombo na yo eutaki kobima. Batanga kombo na yo na juge moko na procès moko esalamaki ke bino yo no futaka basoda wana baboma. Ba mama na biso ba ndeko na biso na este yebaka ke dossier na yo ekofungwama un jour na justice oza mokangami mbongo yo komi nango ebele ozwi yango wapi eza ya muyibi eza ya bagera este ya makila na biso ya bandeko na biso bakufa lelo yo première fois olobaka na président osengaka na président atosa a respecter constitution mais bino moko bofanda bo respecter constitution te mobali na yo kanambe a respecter la constitution te audace nini oyo ozozwa lelo po osenga na fachi o aza moninga na yo te ape moninga mobali na yo te ana niveau na yo te aza pe na niveau ya mobali na yo te mais yo osengi na ye a respecter constitution mais mobali yo ayo moko akokaki ko respecter constitution te wana yo olobaka na yete elelo oloba soki bomoni mutu azolaka bino aza moto alokuta te Fati aza moto alokuta te nyonso Fati azalaka koloba nyonso Fati alobaka promesse nyonso apesa peuple congolais aza kobunda mpona kokokisa yango moko na moko eza deja na makambo ebele oyo ye a réaliser pe mususu soki bino bata FCC botiaki ye bakali te soki botrahisaki ye te mais lelo peuple congolais alingaka azala peuple moko heureux de gens na mokili mobimba mais nzambe abolingo apesi ye susu mayele akati coalition na bino e abandi sikoyo koréalize nazoloba na peuple congolais biso nyonso tozala nsima ya gouvernement ya Sam Lokonde gouvernement oyo nde eza na solution ya République démocratique du Congo ndenge kaka na lobaka pe na lobaka toza na 3 gouvernements. Premier gouvernement ya Lumumba ya indépendance tant tozwi indépendance ya héros national Lumumba premier gouvernement ya peuple o esepelisa peuple mais azwaka chance ya kosala mingi te. Deuxième gouvernement ya papa na biso Etienne super héros Tshisekedi wa Mulumba na conférence nationale mais Mobutu apesaki yango chance ya kosala te mais oyo gouvernement na biso ya peuple troisième gouvernement ya Sam Lokonde nde yango ezwi chance ya kosala peuple congolais tozala kosepela bokomona ndenge dollar wana ekokita bokomona nde vie sociale kala mingi te ezobonga bokomona ndenge Congo eza se développer rapidement naza koassire bino peuple congolais na gouvernement oyo na temps oyo tokomi avant tokoma 2023 tout le monde a kozala d'accord gouvernement to mettre tout le monde d'accord ingeta mutu oyo akozala na makanisa mabe contre gouvernement oyo akoéchouer parce que oyo eza gouvernement ya peuple gouvernement oyo nzambe na likolo aponi gouvernement ya ba warrior le peuple d'abord oyo eyekaka po na intérêt ya peuple congolais to soutenir gouvernement to soutenir président république état de siège oyo eza pour la solution ya peuple congolais mais mingi na peuple na biso ya este en tout cas biso nyonso tozala bomoko ba musulman ba kimbangiste na ba religion nyonso batu ya taona batu
ya kimia église ya ba témoin de Jéhovah ba branamiste tozo senga na ba religion nyonso batu nyonso babondela nzambe na bango babondelaka pona kimia ekota na este pe armée na biso elonga peuple congolais asepela ya solo mboka na biso ekomi na temps oyo changement emonana changement peuple na biso azwa liberté peuple na biso asepela topesi merci na batu nyonso oyo balandaka biso titi ya mama Primis mbote na yo ya ngoyo Pacheli ya mama Chala bambote na bino ya ngoyo la pape ya mama Jive babizu bambote na bino ya ngoyo mama Claire bozwa bambote bino nyonso mama Carmel ndeko nanga ya papa Hervé bambote na bino tobosani te papa nanga ya mboko papa Ben Lutumba pe famille Lutumba mobimba mama Yvonne ya Georges ya Nelson ya Christavi ya Barachel pe ezali ya Adasa bambote na bino ya ngoyo napesi bino nyonso bambote mopanzi sango totravaka na ye Didier ya ye oyo batambolaka na ye oyo ezali oncle Pichu bambote na bino David le grand caméraman tozosenga na bato nyonso bosabone bopesa biso makasi tolanda kaka émission kaka po tolandi te me tosabone mpo bosapote biso soutien na bino mpa na biso eza kaka bosabone ebele toza na posa ya soutien na bino bobengaka biso boprie mpo na biso boprie mpo na mboka na biso napesi na oyo yanga molongani motema oyo ya ngai MK Paradis Miracle Victoria yanga motema Belange twakula bala na mosika na Angola Pere Valik mbote na Maavero ya papa Didier na Crefontaine merci tokutani mbala sima nzamba zala na bino nzamba batela bino mama Mart Lusalu na bobosa na ote mama na biso onga na bengaka héros vivante mama Denise mama mutema malamu nzamba pambola peso ya mingi azongisela yo na ndenge ozosunga pepe congolais vie dido ya mama Mado bambote na yo ya ngoyo na bosani yo te en tout cas Martin Zadio bambote na bino yango wana mama Linda mama Karine Yambwara bambote na bino merci tokutani na mbalasima merci beaucoup nzambe azala na bino bye.